nouvelle génération dans sa version cours des grands. Cours des grands, oui, merci. D'abord, vraiment, il y a la piste, vraiment, l'émission sur la télévision, la piste PTV3, il y a Elvis Bronzac. Donc, on a mis vraiment, et l'équipe est belle. Les autres, on a invité la piste au Boyebi Mingi, au Boyebi, vraiment, bien. Ah, ça animatrice, ça blogueur, dans Internet, c'est Boyebi Maniké. Maniké, de Romegano, Repété, non, ma solon anti-valeur, de Romegano, Repété, non, de Koutamon, faire forme à Cameroun, des Arabe, pas dans la émission. Maniké, Azalaka, marié, mère de combien des enfants, et puis, Moussa Nae, évolutionnaire, Banaki Wapi, tout ça, donc, je vais dire bonjour à Maniké. Bonjour, ma chère. Maniké, vélo, tu as pu tout ça dans les Senghor, tu as vu, tu es Gobala, non, Dengeni. Et maman, Internet, on va aller nous l'homme grand, attends, mon boy. Bah, va contacter moi, et Manico, le para bien. Eh, on peut si on veut mon espace, tourner. On l'a bien entendu, ça. Je remercie mon pasteur Damas Massissa. D'abord, Elisabeth Mayang Nzambé, à ma maman. Le bitina pomme verte 100% madame jolie maëla madame alongolwa jolie comme netio inzanga yo ezalanga vraiment comme ça l'internet ngam ça na ngana internet bato baproposanga yango nde yape na koma na internet na yape na konti na pusi na kutaki bato ebele na zopusa ti lelo na tikali nga mola internet bayuma bakimi bamoto baba balongwe babiyanki abai na place donc nde ezala Maniké, tolingi toyeba mère de combien d'enfants oza bana boni mpo toyebi kaka prince oko aza star ye nde opusaka liboso babi oza nde na molongo somo so nzambe vraimen apesai nga grâce aza na molongo asomo na nga nasepela makasi nalingaka bana mingi j'aime les enfants na nzambe asali nga grâce mpenza asali nga grâce nazala ekomba te mais j'ai juste 4 enfants. 4 enfants, mais Olinga Mingi Prince? Non, Olinga Prince, Prince, tu as moi, on a un format sur la bien des années Prince. Ok. Moi, on a un sur la bien des années Prince, Olinga Mingi Prince, j'aime mes enfants. Na Olinga Prince, Prince, moi, na mon moi, qui l'a été. Prince, 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 parce que c'est un musicien. Moi, on n'a pas un chroniqueur, un journaliste, Jonathan Kadibanzawana. Voilà. Ami, na olinga prince nini. Ana kuna bota ko finiki. Na olingete na ka. Maniké, vraiment, vous avez scotché branché la PTV3 avec votre humble servante Iguette Mbango, la kamikaze Niata Bao de la presse, donc pas trop à dire. Maniké, les logiques évolution na yo. Est-ce que, dengue osana, na ni na internet yango na site oyo oza au travail oza na relation nini ya malamu na baninga na yo ya presse en tout cas nga vraiment naza na relation ya malamu na baninga mais omoni mokili na biso ya internet oyo tolingana mpenza te voilà jalousie eza makasi makambo mabe eza makasi nga nazala nanga na kene na équipe nanga bakrisco luvwadi loachou Jonathan Kadima, ça me suffit. Nazaki liboso nazana oyo, après na yo monanga non. Mona moto vibre na moto na ye. Na moni ke ngam na nope wa moto lelo obalala. Basila le zaki baker na biyo na teso bwanda boyo kana. Oko kuna mopepa na Karim Mokondi. Oko ko mopepa ni kuna na semeki na ex semeki na yo kizinjora. Mais ça qui n'est pas yokana pour ça biloko on a tous qui karaké pas mes attentes maintenant je rappelle tout ça un problème mais maintenant on a arrangé c'est fini mais na mwana mbwa no tangi na ebte mbwa wana mwana mbwa tikoyo to pesa nanu to mekano lobiano makambo ba artiste oyo komi lelo oyoka kingani bayoka na raté un mot police bango pe bayokana bango parce que yebi yango ezala pe bamise mingi basala bongo baluka kaka buzz sikoyo neti likambo ya lelo oyo tozopeta sete na makambo oyo vraiment oyo kero eza mpenza ya mosaka na fali nayebi mwana na yo mwana azala azala musicien aza membre effectif ya bamusicien na epa fali l'échec ya mosaka akosaki ana fali parce que fali d'abord amo amoke pa mosaka seulement barumeur babi ke ezosimba te c'est un azala mwana lokola fali
mosaka abota mwana na ye moko alingaka mwana na ye te ayina ngai neti ngambo mosaka ayina nga mpo nalekisa mwana na ye na site na biso na sasa mwana bayemisha mwana na ye azali blada mosaka natala afe na mosaka natala ketch mwana alata nde ofinga mwana nga mpasi natala ketch ya mwana alata na pantalon mwana alata na préféré yanga na préféré vraiment mwana nga na préféré mwana nga mosaka kosaki ya na fali te babi mikolo oyo vraiment selon barumeur mayero simba te yango tozoloba mosaka azofinga fali soki azocrée buzz c'est bon mais s'il y a quelqu'un derrière lui qui pousse qui mambangu na pake potanga bosimba bino nyonso omoni bino ata mbongo boluki mbongo na pasi ekomi ebele botie na banke bozangeli kosala nango bopekisa deja mbwana bopekisa deja na oyekuta mbwa te bo biso nde bambwa mosaka bopekisa deja mosaka na respect mpo bana ofinga na okanga miso toyebani bien ntango ofinga président na ye mpe jimi mpia na moto pamba papa chéri binata maolinga tolinga tokoma place wana nde yango wana soki biso tozaka na respect mpo na jibe ozokomprendre tozaka na respect mpo na jibe alors c'est mieux jibe apekisa ye atika ofinga fali comment mosaka ofinga fali jibe apekisa te mbakela yango eza mpo na likambo nini ofingeli ye no na likambo nini vraiment jalousie mpo jibe mpia nazobeta te fali ezobeta to nini bongo kasi mais jibe asala baproduction na ye ye alingaka beaucoup plus babengi ye yakendaka komibimisa te soit disant nde bato baloba fali nde aluka ye mpo bafitiring aluka fitiring nana koyebana lelo oyo kasi fitiring yango esalele king omoni yango te yango esali nzambe na bango baotaka nzambe ya mwana moke oyike nzambe mwana moke balobangi makasi bamikolo otikali na se nzambe aza mwana nzambe miziki ya mwana moke esala te na age wana moto azala na ta place esalama te na musique congolaise esalama te na musique congolaise ke mwana ya moke ya age ya fali azala na trono aza lelo bamikolo bakotiswa bino baba balongo baokela bino zwa bapami baokela bino zwa ekomi sikoto na bino bomoi mokili ndenge balukaka mosaka tika nofinga fali alala pa bango alala epa bango afanda pa bango akasala afanda pa bango nape afanda pa bango oki te bon sikoyo tonga tobeta mwa lisolo ezalaka ndenge nini na excuse na vie na yo nde obandi ya ki-animatrice boye esi arrive là déjà une fois obengi leader mo boye eki apoyi abwaki yo benganga nsima naobenga te nga abenga bato nyonso obenga abenga bato mpo nga azwaka kaka miko na kiti na fandi nalobi nga moko nabeti 500 000 vues naobenga nakoluka moto asaleli osala baémission na bamusicien te na bandaki kosala tozalaki na bakarine tosala émission biso na biso ngano nanga nakenda te naoki osani mpo bayebike na oya te bafio nga na obeta na nga moko eleki bafio ta mosu na oki osala mama na ngai tala moto kwa moto nani kama pa asala émission na internet abeti pas même 1000 vues ye mokutu asalaki na joie site moko boye abeti pas même 1000 vues ebon moto alingi wana kosala nde nga moko na obeta 500 000 ça va vraiment mieux oza trop rancunier oza problème ezaka ma vérité nde eklesa bino mpona congolais vérité mpona eza injure congolais vérité eza injure kama mpa osala 1000 vues te ngai nga momanike jo nazwi kiti nazwi mikro na fandi nabeti 40 000 50 000 100 000 vues na okilini wapi eloni nakende kolekisa ata nanga nake koluka ye mpo aminimize nga denigre nga mpo apetele mpe bafie ebele te mwatenga sali bafomi kona sanga mo manike badifficulté nini oyo okuta nango apart koswana na bino ya bainternet entre bino bachroniqueuse badifficulté nini vraiment okutana nango na mosala badifficulté eza ebele kofinga baparent nanga bafingama bandeko nanga bafingama mais par après eyosila donc yango nga abengango nyonso ya makambo mpo nga ata ndeko nanga otuna nga likambo te naosala vi nanga na minere te na magere voilà manike donc
nasepeli tosepelaki mingi vraiment kokutana na yo esengo na biso ezalaki tomekana kopartage mwa mokie toloba no tosola no bakati yango ndenge ezalaka kaka en tout cas merci vraiment na ndenge opesa ya biso vraiment temps mpenza ya kokutana na yo bambote soki bambote ezali mpo nayebi deja ya Jael Zola deja eza nango deja mopiku Jael Zola ye wana motu na ngai ya kati président na biso en tout cas na ngai nayebisa bana poto bosabone mikolo je suis bongo na ngai na filmu te naza na okoto oyo bosabone ebele na na BTV3 bino boyebika nde ezakende check na BTV3 donc bosabone ebele mikolo so nimomona Manique de John fotala na okoto oyo na BTV3 nazosala awa nazona na émission awa bosabone ebele. Moi conseil en étant toshité moi conseil na ba chroniqueuse oyo na ba chroniqueur oyo bakoti musala ngo sika na internet po internet ngeza na okapuso ba moi conseil o mekono pesa na bato ba ya na sima o pesa na bangona yo ngo pesa conseil na mboga bana ya na conseil ngala pesa na ngala bana nga abarate éducation ya ndako barate éducation ya église barate éducation ya classe mawa éducation diffuse eza mawa donc na muta kumbela kande na kumbela ade jogo babu danger balobi la femme d'espoir balobi MCB à 5 étoiles Elisabeth Maïng Nzambe ya mama babi yana nga gabi wa belo ya gabi wa belo et ratarate babi ratarate ya choisi OK wa bio ya choisi na mono susté babi mtaoja mbongo na eza chino mawete mon boss balobi naopesa sule mote mobali ya kitoko ya pembe lokola sule aleki caviar na ku babi okati na oboka kotenga na oboka na ngai te yo sola te waboka nga na oboka na ngai te merci à toi merci Manique ebele mikolo naza na BTV3 naza koto oyo Jael Zola donc bino mo boyebi kaka totali on est ensemble na consort na nga oyo tokoevolue no nazo evolue no mikolo okoto merci beaucoup merci Manique merci na bino baévoluera vraiment biso émission na biso nouvelle génération dans sa version cours des grands donc bambote ebele na bengaka bango na bi en tout cas bafille apocalypse page asuka bible oyo bino bosala te bango bosala babi eolo makasi divine amida boulu hortense bululu arlette fondi nzita nyangi micléa Laetitia fondi macoiffeuse Roland fondi babi le matapeka babi yo peta donc ya tete ya kumashi merci na popole na Paris na pesi mbote na kilo ya ngando babendaka ona ndombo te mingi bayo pe balingi biso bafi apocalypse na beti beta c'était makasi pa la suka bible Jael Zola Moza Zola na pesi mbote na chef na ngai Elvis Bronzac bambote vraiment ebele na bino peta donc pour s'abonner à ka ndenge Manika lobi na travailler nga moko donc esenga moi ba soutien tout ça na cadre moi ba buzz ba chomo boye esenga tout ça moi belé quoi tout ça vraiment BTV3 Manique désormais comme on travaille na biso Jimmy Longangu donc ba mbote ebele Jimmy Longangu ave solo la die na ngaita ka yo prêtre makasi babi eolo makasi. À nous revoir à la prochaine émission. Merci bien. Bye, bisous.